Chères Congolaises et Congolais, ma chère nation, ba papa, ba maman, bilingue, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Dans leur aventure meurtrière, ils tuent consciemment des milliers d'innocents, détruisent des vies de femmes qu'ils violent, bombardent des écoles et hôpitaux, tout ce qui peut contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Ils prennent pour compagnons de guerre la haine, la division et la manipulation des faits pour des fins de propagande, pour attiser des tensions au milieu de la population et nourrir leur projet de génocide des Congolais. Mais le peuple congolais est uni. Il est uni par le sort et uni par le choix d'être et d'exister collectivement telle une nation. Oui, nous avons compris le jeu de l'ennemi et nous ne nous laisserons pas aller à cette destruction planifiée de ce qui nous est cher. Aux côtés du président de la République, moi-même et tout le gouvernement, travaillons à remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées qui, sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, nous les saluons. Nous saluons aussi les Wazalendo. Mes chers compatriotes, au-delà du front militaire, cette guerre est menée sur plusieurs autres fronts. On l'a dit, le front diplomatique, judiciaire, économique, médiatique et spirituel. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation. Notre destinée en dépend. C'est pourquoi, dans la suite des actions portées par le président de la République, et comme nous l'impose notre hymne national, le debout congolais, nous vous invitons, Congolaises et Congolais, du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba, Olomami, les Congolais de la Chuapa, de l'Équateur, de Kinshasa, du nord et du sud du Bangui, du Bas et Haut-Ouélé, Congolais du Maniema, du sud et du nord Kivu, du Kasaï oriental et central, du Sankuru, de la Lomami et du Tanganyika, Congolais de la Tchopo, du Olomami, de l'Ituri, du Kwilu, du Kwango, du Maïndombe et de la Mongala. Tous de nous tenir debout avec toute notre volonté pour défendre notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Batoto ya Congo, tushimami. Totelema po eza likambo ya mabele. Eza likambo ya mabele et eza eloko mususu te. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Encore une fois, nalobi yango, ezali kambo ya mabele ya eloko mususu te, Congolais totelema.
Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre. Nous vous gardons juste une minute, Madame la Première ministre. Ndona Judith Somino. Tozana sansa ba mama. Ya solo. Ba mama do bandiango. Ba mama balandio na ba François Robio na mama. Ndenge ministre la biso Patrick Mouya Robert Bi mbalo il faut to silana. Ba mama bangba ba tokosila la ndenge ni na likambo yo. Et puis mutuna ya suka mama namoni bobeleli bilenge boya banoko boleka bana botelema kasi gouvernement bino moko bosali nini. Bon. Gouvernement so to sali nini tozo sala pe belé tozo bundela ba moyen ya kopesa armée na biso na koki po ba continuer bitumba to silana na yango tozo bunda ndenge tolobaki sur le front diplomatique bomona ki mama na biso o ba misusu ba komo benga wazalendo mama Thérèse na diplomatie ndenge azotombola likambo ya mboka tozotombola pe makambo nani vice premier ministre alobi yango na likambo ya réduction du train de vie biso moko ba membre gouvernement tozotalela ndenge tozokitisa pe mwa moke salaire na biso po tokoka ko bakisa na mwa o ezali po esunga mboka ndenge ya lobi ba tolobaki tokotouche ba agent na ba fonctionnaire de l'état te ba soda décision ezwamaki na mokonzi ya mboka tolobaki yango vendredi lobi na conseil des ministres tozo bakisela bango moi salaire na ba o baza na front prime pe ezo bakama donc wana nyonso to eza mosala o tozo sala mais entre temps toyebi que bitumbeta na est mais mboka mobimba il faut fonctionner donc biso gouvernement na batu nyonso to tozo kamba il faut to continuer musala parce que mboka il faut kende liboso alors eloko mususu pe ya mutuya o biso ba membre gouvernement to sali nini mama na salaire o tozo zwa mutu na mutu atie mwa maboko na poche asali mwa moins et salami et premier chèque o ebimi montant to kangisi 1 milliard 201 millions 300 000 francs congolais to déposer ango na compte bafungoli na ministère à finance pour na effort de guerre donc bosi bomuyokaki ba communiquer leki ba compte fungwami mutu na mutu soka zimwa moke ata 50 francs et complément à titre symbolique à titre la moto la kisi et ça premier pas au biso gouvernement to sali eza ya suka te mais o eza ya ba poche na biso moko to tie na pona effort de guerre 1 milliard 201 millions 300 000 francs congolais wana eza o biso to bandi bobandi tozozela baninga biso balanda ba entreprise publique pe ba bandi bazotia o ya bango donc muke congolais nyonso to ayebi que RDC eza ya yemboka eza likambo ya mabele atala ndenga kosalela mais nyonso to eza likambo mbongo te olobi ba mama bakosunga ndenge nini mama kokosunga soka zu moins 50 moins 100 moins 500 achi mais pe kaka na mobilisation tozo sala conscientisation sensibilisation mama na bitumba oyo biso ba mama biso to basi kuna na est bino moboyoki ndenge ba violer ba mama ndenge bazo violer bana mike mama otala mobali na ndenge ba bomiye mwana na ye ndenge azokende bitumba ndenge ba bomiye boyoki ndenge ba bomi bana classe kuna na Bukavu nyonso tu biso ba mama ezo sala pasi yango na biso ba mama photo telema po eza likambo ya mabele ngai nazo se rappeler na 98 awa les réchauffaki lisusu bayaki bakata biso maït bakata biso courant awa na Kinshasa mais malgré tout kaka awa na Kinshasa banguna to kangaki bango donc jamais tokotika mboka na biso ekende ofele eza mboka na biso ndenge kaka balobi 120 millions de congolais tokokende pa mususu te biso kaka awa yango na mama telema na sensibilisation boya baya ko mpesa bino baida mabe o tozo kanate o te biso nyonso to ba kongoli muswahili mukongo muluba mungala mutu nyonso to aza o ababengi congolais aza congolais
et mutu akokabola biso azate donc ba mama to telema message wana to mema ba eza etumba mboka na biso donc oyo nyonso tout alingi mboka oyo il faut à défendre ngo na ba moyen oyo aza nango na porter na ye nakanisi na kosuka. Merci ba mama ba telema maman de RTNC Sylvie Lengel obiye pa kopesa yaye. Alors ton compte RTNC. Merci beaucoup. Maman Premier ministre ko autorisé to garder quelques minutes. Oui. Après remise symbolique il y a chèque oyo tolingi to bengisa ba représentant ba couche sociale au bazalia wa bande ko boya ko rejoindre biso na moya ngana si chèque na plateau ngana si chèque. Donc c'est ba ko rejoindre biso na plateau. Entre temps tozali ko rappeler na bande ko nyonso bazali ko landa biso ete liloba ya ko kanga soki obosani nyonso eloko ya ko kanga lelo ezali congolais telema telema ici ko zali pesa makila na onenge ministère de santé ezali ko sala sunga voisin pesa information na ba service à sécurité ezali pembeni parce que tolobi sengeli to sala ba voisin vigilant et solidaire pour nous permettre ete monguna ko tate moto asikaye na quartier toyebi ete tuna Papa Robert Veroba Outi wapi yo zalaka wapi to mwana kwa wate noko polo outi wapi wana nani lisusu ayiko lukandona pour un message et les capés sécurité et salama parce que likambo ya sécurité c'est une affaire de tous pe sengeli moko moko katina biso a contribuer na ko collaborer pe copier sa information na ba service il y a sécurité. On va nous accorder une seconde pour cristalliser ces instants. Wana bozali komona ezali symbolique. Mokonzi ya gouvernement na ba couche sociale ya mboka na biso baye kopesa message esengeli biso nyonso to telema. Telema congolais, telema mwana mboka, telema papa, telema maman, telema elenge, telema yo mobateli mpate, mokengi, pe motei, to telema po ekolo ekendete. Merci. Merci. Merci, Excellence, Madame la Première ministre, pour avoir procédé officiellement au lancement de cette campagne. Chèque et tigre on a RTNC hein. Topé ça on maman Sylvie Lenge. Là à kobagisa ya si bagé au tigre la banque. Tout ce qu'il y a chèque là. Alors, mamie là kende ko bomba chèque hein. Tolanda tout de suite na régie on se retrouve.